Hello, coucou, allo, bonjour, bonne boza bien, ma vie, puis moko wazima. Abariye, numbote na bino surtout ba ebolinga rakota la maman il y a ni tout. Mbote na bino surtout na pesi bino merci parce que bo disposera tant na bino pour na kotala ngai mato na bino pour allo bonjour maman il y a ni tout allo bino et puis miss na bino pour na sani pour na kotala ngai et ça la ngai c'est mingi ndenge bo disposera tant na bino pour na kotala maman il y a ni tout pour na koyoka maman il y a ni tout allo bino vraiment ezalaka vraiment tout le plaisir vraiment pour moi bino bo sepela bote émission mais vraiment ngana aza vraiment na ese ngoma kasi nde ba yebanga bazwaka tant ya kotala ngai et ça la ngai vraiment plaisir merci na bino la fois passée ba uta komona na celle qui bino vidéo moko on observe que ton père qui moi je perdis une petite sœur de cœur, hein, petite sœur de cœur parce que pour moi la famille ce n'est pas seulement le sang. La famille c'est pas le sang, la famille c'est le cœur, la famille c'est l'amour qu'on donne envers l'autre. Ça c'est ce que moi j'appelle la famille. La famille ce n'est pas seulement le sang. Petite sœur de cœur, joli moi dit, félicité. Chidengo a très kibiso. Dans la fois passée beaucoup qui n'a pas kibino pour natina ya liwa nae. Alors Tokunda joli moi dire nzambe soko asungi biso parce que nyonso zaka nzambe ya lobi eza ya nzambe ya lelo eza ya biso ozo ya ana 2 minutes 1 minute eza biso tezaka nzambe yango toujours tolobaka toujours que par la grâce de Dieu ce qui nzambe asali biso grâce pona bay o bavanda na France hein? Joli moi dit Tokunda samedi le 18 na Kremlin Bicêtre n'est pas être reconnaissé mais là matin à joli moi déjà toujours continuer la Saint-Denis na salia libération na absolument la fa passer toujours coutana tout le vendredi samedi dimanche donc le lundi toza déjà la semaine ça veut dire que vendredi tu recoutana na salle tokola la wana na salle samedi na tongo tokindo kuna sœur na biso joli moi dina Kremlin Bicêtre voilà maman il est ni tout nazo présenter sous ba condoléances nanga mingi epa ya Vanessa moi si ya Alain Benza boyebi bino surtout on ka boka kana bengaka papa ale juste kala la 2 mois Alain Benza ko feli bokilo boka na bakaka papa Alain azala jeune moi je suis plus âgé qu'elle mais pour na respect on a bien ka papa Alain yaza mobali ya Vanessa pe akufeli papa na ye en tout cas beaucoup de condoléances et pas ya Vanessa na famille mobimba à perdre vraiment papa oyo a checké na mokili ba condoléances pe les sous na notre frère de vos Mousso Baye qui petit frère les cadets de la famille en tout cas on est de tout cœur avec vous matanga zoka batunyo so liweza pona batunyo so ngo ba biso oyo tokoti na 2020 o sepela bonne année ezaka ngolu kaka ezali kambo ngolu ezali kambo ngolu nazingolu na miso ya nzambe eka likambo ngolu tozuka ngolu na miso ya nzambe parce que Dieu fait grâce à qui il veut lelo nana lisolo ko betela bino ya ko yebisa bino naza lisolo vraiment betela bino o eza vraiment pas pe mawa eza makambo o etali famille yango tout à l'heure na lobi que pour moi la famille ce n'est pas le sang, la famille c'est le cœur, c'est l'amour qu'on donne envers l'autre, c'est ça la famille parce que eza ndeko moko grand frère moko abomi petit frère na pour na nini biloko ya mokili OK toyebike biloko nyonso ekotikala na mokili oyo kolo yeso kumisama alléluia biloko ya mokili vanité de vanité yaya abomi petit frère na propre moi na papa moko maman moko pona biloko ya mokili oza vanité de vanité eloko omoneli pasi te mbongo yo moto salité mais ko boma ndeko pona biloko bolanda nga bien tina suka kozape te na kozala mulai mingi te parce que nazobima na baika na sola na bino mbango po na banzela na nga nazokende grand frère na petit frère batu ya libota moko makila moko bameli pe libele moko ezana ndeko na biso moko ya mobali ya lisolo esalami en France histoire vraie esalami en France ezana ndeko moko ya mobali aya poto banda kala ndenge ya poto banda kala abanda kosala livraison na ye boyebi na mwa mikolo bayuti koleka ba 10 ans passé mosala oya livraison ki mosala moko ya bien makasi ki mosala moko vraiment ezala penza kopesa mpata so penza moto asala livraison mona penza ki azomona na penza na mbongo ezaka mosala moko vraiment ezaka très bien alors papa na biso wana asaki vraiment livraison na ye excusez-moi azako sa musala livraison alors na musala livraison na azoki mbongo lokola saka livraison aza mutu na domaine na makambo etali ba camion abanda ko soma ba camion na mingi azotina en Afrique quand je dis en Afrique na mboka na biso Congo abanda ko tina ba camion na Afrique kuna esa elaka ye musala ba camion pe etosaki ebande ko sa musala abande ko zambongo ne pe malamu tango azozo mbongo a préféré ki a investir pe na Congo awa pe na poto sika azali na France na obeta tsolo biso bata France asomi penda kuna et tout ça azana bana na ye bazana bana 5 na couple na bango na mwasi na ye
asombaki déjà ndako ne ana poto biso na poto tosombaka bandako na crédit na poto soko oza na ba bulletin de paie na yango wana félicitations na papa na biso moko boye Lobobo hein Lobobo si je me trompe pas de nom alobaki zéro fainéant. Quand tu travailles tu peux tout avoir avec le travail et les fiches de paie on peut tout avoir. La vie appartient aux courageux. Quand tu es fainéant tu vas rester comme ça. Tu vas commencer à envier les autres parce que tu es fainéant. Il faut travailler. Tu as un peu à ça. Parce que ceux qui ont besoin de ça, tu as un Congo. Mais tu as un peu à ça, tu as un peu à alors, papa n'a dit ça, en France, à Somakinda, ou Basomenda, qu'on a moins de 5. Tant aux autres travaillent na Congo pe asani asumi banda komi bala asumi nda komona Montfleury nda komoko na Kitambo nda ko Montfleury ache locataire nda ka Kitambo ache grand frère na ebo parce que sika mama na likambo sika pati na e bandi tant ache grand frère na kati ya nda wana grand frère fote le côté petit frère vanda na poto otongi nda ko pesi grand frère na eza normal grand frère avanda grand frère azovanda na ndako ye azora mbongo na ye wana utaka Congo na Montfleury afutaka nini afutaka comment ça s'appelle crédit anda o ya zoki awa en tout cas zoko vivre bien vie ezaki nango bien et tout bana pe basi ba koli bana na pa koli si bana vraiment couple na ba koli si bana na bango bana ba koli bien alors likambo yeko sala na eko lukela eli weza nini biloko mokili o eko boma mutu yo moko saka mbongo na yo o lukaka mbongo na yo me mbongo na yo moko sa nini ebomi yo. Bon, on a eu mon bomi. C'est pour ça que je suis en train d'insister. Pour moi, la famille, ce n'est pas le sang. La famille, c'est le cœur. C'est l'amour qu'on donne à l'autre. C'est ça une famille. Beaucoup de choses, papa, mon maman, mon boyo, qu'on a raté, bolinga, n'a pété. Dans la famille, il y a toujours la jalousie. De petites jalousies existent toujours dans la famille. Dans toutes les familles. Que ce soit chez les Africains, que ce soit chez les Arabes, chez les Blancs, pardon, excusez-moi. Ça existe. La jalousie existe toujours partout dans le monde entier. Sikoyo. Ndenga bande ko sala musala na en tout cas na bosana kina no pona pesa na mbote na bato balinga nga mingi balinga ota emission na nga mingi na pesa ba mbote nge belé na nana kaye ya parti ya Canada ya bisinga mama Eliani tout je t'adore. Ah bon? Tu m'adores. Oh là là. Je te fais de gros bisous, bonne année à toi nana. Na sali ba bisous belé na o yanga ndeko Marie-Paul Lumbo, hein? Ma soeur à moi, on a qui message na yo ou t'es Canada, on a pris zaki na Chine, donc on a na Canada, on a pris zaki na Chine. Donc moi je te fais de gros bisous, na message na o bisina qui est tu même. Je t'aime aussi ma soeur, c'est réciproque. Comme je dis toujours, moi la famille ce n'est pas le sang, c'est le cœur. C'est l'amour qu'on donne envers l'autre, c'est ce qui forme une famille. Bah gros bisous, bah moi t'es belé na ma béni de l'Éternel, hein? Ma béni pesa ba maman si femme simbo t'es belé, na si femme si kuna na zala mutalinganga makasi mama Thérèse. Maman Thérèse, je te fais des gros bisous à ta maman Thérèse. Et à mon fils Olivier essaie de yokout la bosse à raté. Bah gros bisous pesa maman Bokilo, Matina ba bisous ne belé juste kala la. Yo na kata motema na chile no me maman ya bana na sebno ba bisous e belé. Na yebi bokolo ba ko mambeli ni to kata ki opesa ba bisous parce que c'est normal. Ba onde bazala ka er ne soka ça va total la ki place wone zaki bolo ba ki bo sala ki bo saki bo. Ya mona ba na kata motema le bana ngata vie beaucoup. Ozalina nuna motema. Ba ba na kata motema. Voilà to continue so na biso poliso na obeteze ya mawa. So na koti vraiment na kata ya mawa tamusu na olela. Alors pour na lilaté, yango na préféré na psana ba yebanga mbote pour na continuer li solo. Papa na biso amoni ke bana bakoli, papa na biso amoni ke crédit na yanda ko awa esili. Ne crédit na yanda ko esili bana na bakoli, papa vandi basali réunion de famille moi sina bana ba vandi ba sololi. Bana balobi ke papa biso to botami awa parce que ya potokala l'aîné na plus de 30 ans. A peu déjà na bakoko abali si peu déjà bana. Bah ça les réunions de famille comme il faut que ça réunion à famille papa la maman bana bovandi bo ça les réunions de famille bah ça les réunions de famille bana baby c'est papa biso to revivre na Congo ata mukolo moko te Congo ezaka nde tokendaka na totali bato tosani tozungi mais keto ke va na Congo biso so nde toza am to kovanda na Congo azate moi c'est pas oui c'est vrai bana ba ke va na Congo te ngana yo pe to aka bato vanda biso na poto si to construire déjà awa vie na biso eza déjà a donc to ke va na Congo te basali rien de famille. Papa le dit ah si c'est comme ça le col a crédit andako o esili na sala nini na teka sikoyo banda kunanga nazo mongo wana bana nanga vite le col azana nous vivant na pesa bino ba mongo na bino déjà parce que tango pe mutakenda ke bana kate na lingite lelo na simali wasuki na zate to bo banda ko bunda to bo la biloko papa na biso atiki et puis ka bino ka te ezaka bino te biso ba africain
tozaka toujours bato ba problème tout qu'on peut famille pe ba ko sa nini ba ko kipe ko telemela biloko surtout ke biloko nanga eza Afrique ba bien nanga eza na Afrique na moni fona sa nini na teka biloko na sa nini na pesa bino bana nanga ba mbongo na bino bana babi oh bravo papa osali bien c'est une bonne idée papa moni bon ceux qui na bino sa grand frère na téléphone oza bien tena sala nini na kende Congo na kende ko so na grand frère pour nazo pe ba papier nyonso na sa nini na entamé procédure ya nini ya vente na teka bandeko mais ceux qui na teki nda bandako na nga wana grand frère na kolukele toujours eloko na kolukele eloko wa nini eloko ya kosala na kopesa mongo akende ko zwanda kuna ya kofutela azui asali voyage na ye ake Congo tango ake Congo avant ce grand frère na ye avant ce grand frère ba solo li comme bandeko abi na grand frère boye abi mon vieux ndenge na ye kotala yo boye naza na projet moka o na ye nango nga na sina vandi na bana na famille to sololi na lobi na décider que na teka biloko grand frère biloko ni oteka abi na teka lopango yo vandaka awa na teka pe na lopango na nga ya Montfleury na zambongo na sala maka mususu mais yo nengo zawana na okaniso na kopesa mbongo osa nini okende ko futela grand frère tali abi bon t'as bien réfléchi. Yabi, oui. Grand Fabi, ok, on va voir. Ye, akansi grand Fabi, on va voir. Wana ki ya, tokota la kaka, anenge koleka. Boyebi ke ta on toke na kongo, to umela te, ba sejour, ezara penza, mila ite ramon mkuse. Mikolona koka ki na waya kozonga, asalini azongi poto. Era azongi poto, avant ni même pas 2 semaines. Abandoka libumu pasi. Aki na hôpital, basel bi examen. Libumu pasi. Kuta bisi mwasi avant que l'hôpital abi na mwasi abi bakwanga no bikaka bato balinga olia bakwanga neti nga yo fanatika kwanga numéro 00 abi na si bakwanga ona lena kini onde osalanga libumu pasi boy mwasi abi kenena no na hôpital tika kaka o bakwanga bi faut zaka bakwanga mutu esanga balibu pasi parce que depuis na kendaki na lia kaka kwanga mwasi be kende quand même na hôpital aki na hôpital aki na hôpital basale be examen babi tout le monde ben intestin no esa nini elingami yango moni ki ozoka libumu pasi ozoka lisusu kolia te ok mais c'est ça yelingami yango ozoka libumu pasi ozoka susu kolia te boyoka suko place passe na ebandi yango wana médecin balobi bon bameka na kopesa bakisi avant ba passer na opération avant ba bando pesa bakisi pour passer na opération ekata ya petit aliaka lisusu te akomaka kovanda bongo komela ka mwa mai ko kaka pasi po baza ko pesa po mundele avant aleka na opération il faut traiter on na mwa muke pour aller après aleka na opération. Mundela tali bakisa monizo simbate basani babino photo ça l'opération baki na opération bazu bakati ba intesté mwanda bo babongisi tout ça abibi na hôpital tant abibi na hôpital azongi nda kunenge za donc faut qu'il déclare ba rendez-vous boyebi to vana la poto boyebi nenge za rendez-vous na ba médecin aki rendez-vous na hôpital tant aki na rendez-vous ba sala ba examen bo banda ba examen ba tala ba examen oh babi ki ozana cancer ya estomac cancer ya estomac ozana cancer ya estomac. Donc, bah annoncé montré lundi, dimanche à Kofi. Quand bah annoncé Kabul. En moins d'une semaine, tant bah annoncé qu'on a un cancer d'estomac, bah annoncé lundi, dimanche, le monsieur est décédé à Kofi Akeye. Tant à Kofi, bah sali matanga. Bah bandi kolelati. Moi ça les mobility. Bah na baleli papa na bango. Sikoyo na kati na France à place azalaka azaka na ba cousin na ba cousine ba propre sœur na ba propre frère na ye batikeli ko zongulu ya ko ya potote ye kaka na libota mwana ba bota bango azaka ye moko azana bana noko na bana tata mosi yango informer kaka famille basali matanga ndenge zalaka tout ça bato basala ka matanga so beaucoup feli mais c'était vraiment bizarre inacceptable tali vraiment ka ka sikoyo basali mutuka muto uti Congo libumu pasi babi baza intestin bakati ndambu bakanisa abiki bakendokota susu ke cancer ya estomac une semaine ba annoncer ka mutu mama asani mutu mama ko akufi vraiment kaka pasi otali mwasi oki pasi otali bana oki pasi bango babiti oza normal te oza ka makambo ya maboko ya bato yango nangaki na lobaboye bandeko c'est vrai hein. Mingi zalaka ki mo ata mususu bateka ki lopango po ya poto basala ki boye
Si j'ai un conseil à donner, ce que sombi eloko na Congo, ko somba ngo pona yote. Somba yango pona muta Kinshasa, opesi ke oyo eza ya bino. Biso to fanda déjà na poto, to fanda déjà na poto za mo stamba na famille. Donc ce qui fait que ceux qui nous ont mazui molimo non, bazong se bimena na Congo te, e bimena tika na poto parce que na poto ska bana no baza, ba famille na baza, ba ami na baza, ba tika bimena na Congo te. Ce qui sombi eloko, bandeko, ce que sombi ndako na Congo. Oche mutu na kati ya ndako po bimisa yo osala boye. Soki ozwi ndako na yo osombi oche kaka ata ami na yo ata cousin ata nani na kati ya ndako po obimisa ya bima ezalaka problème mabele ememaka liwa. Balocataire ka o balocataire ka ya pamba soki oza un locataire okomi ko bakenda ngi so locataire o te locataire fa bima kende soki omemi na nini na commune. Oka ba pesa na nous 6 mois. Pesa na nous 6 mois. 6 mois ekoki, ba kisala sous 6 mois. 6 mois, boko ça la 5 ans na procédure mo pour un locataire. Abima na nini na lopango pour asima nzela akende. Combien de femmes ta famille o tient na kati ya lopango? O tient na kati ya ndako. O azo vendre déjà ça déjà na toilette bien, avant faire film quoi bien, avant de balika wana, moi si bana et tout. Abima na lopango akende. Voilà. Ya on a habité bolamu na ye moko mbongo na ye moko motoki na ye moko ebomi esa nini ekoti na sa mabele pona nini pona kaka makambo ba famille pona kaka makambo ya ba famille yango naza kopesa conseil soki omoni ke ozana posa kopesa famille somba na yo bike lopango na sombi eza ya bino famille ya papa boka bola nde bolingi lopango na sombi eza ya bino famille ya mama boka bola ndenge bolime ko somba teke na chayo na kati ya lopango talela nga lopango simanga mo constant na koya na bimisa yo okende koma locataire mutu oyo avandi na lopango pendant 10 ans akomisa ngo lopango ne yo bimisa kende koma locataire est-ce que kolinga akolinga te ba papier lopango azoki na noté eza na maboko grand frère est-ce grand frère opesa ngo le pire ce qui est grave que ba cousin o azana ba ba cousine tango basibi ko kunda tonton wana baye ko kwa merde moi si baye ko tungisa mama abana bazolo bana pe ke omoni ninge za wana koza na poto pe za bien donc mentalité ya bosenzi na kati ya mutu bo excusenga na lo ba gros monté mais ya makamuso epesa kapasi omoni ka ke o fona lo bakabo bolimbisa nga vraiment bato bo talanga na lobi penza mentalité penza ya bo moto te ya bo nyama vraiment na kati ya mutu comment yo za cousin yo za cousine mutu akufi atiki mwasi na bana boye pe ke omoni ke ninge za wana basengi nini basengi voiture omoni faut pas sabiso voiture faut pas sabiso biloko ya ndako malgré toi na poto so toza ba africain toi ba bantu faut to récupérer biloko ya grand frère moi ça t'a bi grand frère nanu azalaki awa bozalaki ne pe malamu te bozalaki penza na bolingo wana penza ezalaki pete akina encore likolo lelo mobali ya kufi baye pe ko tcha matata baye ko tcha pe loi to baye ko tcha bolimbisa nga pardon to baye ko tcha matata. Moi, on a libosa na plus de 30 ans. Moi, à mobile. Y'a pas moi, mobile, ça va bien. Bah, mobile, penza, va continuer. Na kati libosa, vraiment très bien. Moi, à mobile, atali, nde bazo déranger maman na ndenge bazo bana maman. Maman le ko fait mobile, tu ka le bon na litama, azo tala bango ka bazi pour autorité quoi, biso ne ba bali na yo na minute mobile na yo kofi. Baba ndiko loba. Opesa biso blo andako. Opesa blo andeko na biso. Ya kuna na Congo, abi photo be ma voiture to kende na ngo etu. Bongo siko pona ndako oeza ndenge nini. Moi mobile atali ka bichancha bino ko saka na mama anga boete. Moi mobile mba moi bengi police. Garçon bravo, t'as bien fait. Moi mobile abengi police. Abengi police abino, toi na problème na ndako batu mo ba ko merde biso, toza agressé ndenga lobaki, toza agressé. Parce que moi expliquer la police que mambo famille. Tant police est commis sur place, tant abenga ki ba famille ba éviter que abengi police, ba to ka bongi ngo police ya côté parce que ba ki na maison, ne to benga pavillon, ba ki na maison. Police aya koti oh abi oui bato nyonso ba ko agresser biso nde toza boto uchu kufela papa botala etanda kuna biso toza na matanga na si boza police ya quartier bobi ke matanga ezalaki a et tout mais au famille papa na biso ba ko merde biso ndenge na biso na kuti mezalaka ba ko zo ba biloko ndako basa police abi banani bafanda na ndako ote balobi oyo police abi si bango libanda bino na famille au 5 donc bon meka kutu ko tchaso makona bino ate police asali ni abenga mwana na vraiment bravo makamusu so lekeli mutu kende na mbila mbala moko mbila ya ko sauver yo so lekeli mutu kende na mbila
Maman, bah, écoute, calme-moi, maman, mon épouse, maman, calme-moi. Mon épouse, oui, maman. Moi, j'ai pas besoin de discuter. Ils sont en train de te manquer du respect dans notre propre maison. Non. Il y a un moment qui a sali, la police a bien bango. Moi, on a sala qui bien. Ninga bien la police a bien parce que moi, ça bateau. Autre que fait la mobile, elle ne pouvait rien faire, la pauvre. Police a bien bango, babimi, bakei. Basa les rapports, na moto à Kishasa. Mais moto à Kishasa, la quoi ça, tika na banda kouye. Posa na yangwala. Atinde ki na bakoza, ba quoi merder moi si. Ba moni pe kota moi si pe simbi te ba na ba telemeli. Sikoyo mama wana lobi ke non. Nga na koko tika bomenga mobile na nga ndenge wana te. Na yemba nan. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama. Alléluia, vanité de vanité. Yango e mona mokili. So za mbongo na yo lia. Mais là attention okufi kotika no pe na banque te kotika no pe compte te po bato mokili basani ba ya kobomana na sima. Lia na yo, mela na yo, vivre, tu vis ta vie comme tu veux. Mongolo ok na yo, tant boya bona, quand elle est présente, l'ingénieur ni qui tu qui tient moi qui n'est pas papé au rosoité. Beaucoup ma système garçon à salaki. So bon mon famille à papa et quoi, merde, bino papa koufi ba so biloko, bon ben banka mbila sanine, abengani bango. Donc c'est un peu ça l'histoire où tu connais ka awa mikolo na France na mboka na biso. Nanga ki susu na ba kisaboy. Ba congolais ba congolaise, ba ndeko nanga surtout boza kotalanga. Tous à la habitude, ya kosala assurance décès est important. C'est vraiment important. Papa o ya kofi. Asuma banda kuna Congo. Mais assurance obsèque na ya sala kité. Assurance décès na ya sala ki angote. Afuti angote. Tala suko yo kufi, ba ko temela mwasi, pesa mongo to kunda et comme ba sala cotisation pour ba kunda yo. Et pourtant ozaki na mbongo zo mona na mbongo. Aweleli ko sa nini ko kende ko tonga banda kuna Congo. O tongi banda ko c'est bien bon, mais faut tala pe vie. Assurance décès est très important. Assurance vie ezake soko sali yango kufi, o ebike so na kufi bo pesa intel mongo na nga bo pesa loko. Wana assurance vie eza potike la bato. Mais soko sala assurance, ça assurance décès na yo. Fouta yango déjà, à quoi bon? Osubi banda kuna Congo, osala ba voyage tout le temps. Ozo sala ba voyage, mon peso monana. Mais au kufi siko ba sala cotisation. To meka to changer na côté wana bande ko surtout bozo talanga. To changer. Kolobate ke na osala assurance so na komi maladie liwa e ya ke lobaka te. Muta kokola la ala mukite. Kola kola mukeza habitude te. Muta koke kola la mukite, muta koko pete libako akei, muta ko za set de ba ke liwa eza partout et à tout moment liwa eza laka. Il faut to koma na mayele ya kosala ba assurance décès eza très trop même c'est important. Il faut te bakosa nango. To tika makambo o soki ke o kufi na yo tamsu tu t'en fous, tu fais ta vie obika so na kufi ba osala nga cotisation te eza bien te. On eza pe ko nyoko la bato batika na sima. Malamu mutu nyo surtout conscience na esala, mutu nyo so fa sala ba assurance décès na ya ba obsèque na yo, o préparer ba obsèque na yo déjà. Assurance décès na yo o so sali yango déjà, o préparer ngai mukona ko kufa. Mbongo nanga déjà na sala assurance nanga décès yango moi sinanga au moni dossier o eza assurance décès nanga au cas où na kufi kende na banque pesa ba sani ba kunanga mobile nanga au moni assurance décès nanga yango au cas où na kufi nga mpona kufa mbongo nanga nana mbongo nanga mbongo na boko sala pendant 2 3 4 jours boko letanga elamba ya boye boko vanda matanga boye boko kunanga boye boko lata boye matanga nanga za boye na linga musique ya nzambe beta to na linga musique ya mukile beta na lingi bolela to na lingi bolela te to za la lokwa ndele ba prépara kama na bango nyoso tout biso to yebi kolia to yebi komela to yebi kobina to yebi ko sala ambiance mais ceux qui makambo ba assurance to ça ko s'intégrer na moté pourquoi to za na mboka mundele il faut to s'intégrer intégration ça va no kindi ko somba lipate intégration ça va kindi zobana na classe te intégration ça va ko futa importer et puis la plupart peut to linga pe ko futa pa importer o mona na futa na ngam pa ngote combien de personnes ba kangi ba société akangi na kombo on Poanina, afungola kombo pona ni pona ko futa importe. Afungoli oya kangi afungoli muso akangi afungoli kangi poto ni ko futa ba importe. OK, photo s'intégrer makamone za important. Bandeko na beti lolaka ke assurance décès. Ba obsèque na yo. Mutu faut se préparer pour na décès na yo. Oza en bonne santé et oza malade. Cause en bonne santé le biti ko kufa lelote. Liwata nguyaka e prévenaka te e lobaka pete. Na kansi pona lelo to suki wana yo o tali émission moni sepélisio o partager na baninga mususu pe batala yana bato mususu mama Elia ni tout o monte que yo so partager émission o monta o cliquer moi mama Elia ni tout mama Elia tabane allo bonjour bana bobenga ba mama osanene bobenga ba papa émission na bino ngo ebandi ensemble suivant maman Elia ni tout
napesi bino merci mingi so sepe na émission oyo osanini ochelinga pouce neka na lobaka so mono sepe na émission otienga pouce yo moto tia commentaire so kotala émission omoni ki osepeli nango te kotala nga lisu te. S'il vous plaît, avec tous les respects, je n'oblige personne à regarder mes émissions. Si vous avez une émission, tant que vous avez une émission, vous cliquez sur te maman, vous cliquez sur te papa. Si vous avez une émission, vous zappez maman qui est dans le côté lingi. J'aime pas les commentaires, il y a boyo boyo. Non, moi je veux du respect. Nangi ba commentaire ko ita ba commentaire apa papa. Non. Ba commentaire apa papa na lingi en côté. Parce que ceux des jeunes commentaires à ma bé, moutou mousso cause à capo, tala kinga kaka, mounene nanga oepc au kanda, au tient un commentaire à ma bé. Non, maman, il y a un titre là-bas, toujours. Moi, là, moi, je ne communique pas la haine. Moi, je communique la joie. Moi, je communique l'amour. La joie et la paix. La joie de Jésus à tout le monde. Pour aller l'autre, ceux qui wana, ce qu'on s'appelle l'émission, tia pousse wana très bien que on s'appelle na émission. Dès qu'on a que Dieu vous bénisse, God bless you. Tata nzamba kalisa kumuna nzamba bariki. Yabe Zakari, ovandi olobi. Oh, Eliane nitu, moi ça fumukando bossa ninga te ya oza motema. Oh yanga ya tout le temps. Donc tu makenja, ya dit londolé, je te fais de gros bisous. Matitina mwanza. Ya moto, monenga lisana yo. Ba gros bisous. Nzamba nous bénisha en tout cas tozanga te soki nzamba ma so grâce. Pona okunda ndeko na biso joli lek na biso joli ya na biso joli toki ndeko tika na dernière demain boyebi ke joli aki muta ya esengo ya baleke bele yezeka mayaya joli azaki muta esengo aki muta bato nyonso abanda ko respecter bayaya nyonso. Donc tozala wana samedi le 18 pour la toki tika ndeko na biso na dernière demain na ye vraiment nzambe ya mawa abatela bana nzamba abatela ba orphelin Nzambe ya mawa azala na ba veuve, nzambe ya mawa azala pe na ba veuve parce que bato batala ka mingi ba veuve, mais ba veuve batala ba monte photo tala ba ngonye surtout moi ça kufeli mobile nzamba azala na ye vraiment nde na osola bo nzambe aye bana ko consoler mitema ba oyo nyoso baza kolela nzambe ya mawa bino bato mabonde lo sambela ka sozo sambela komitela ka yote yebisa nzambe tel nzambe bato bazo bela yana bande ko biso baza na ba maladie ndenge na ndenge yo za bien boyo nanga bota musu to en bonne santé na bande ko bazana ba hôpital pour alia pasi pour amela pasi à se soulager pasi azana ba sonde par ci par là to kokato bosa na bande ko na biso wana te bazana ba situation ya pasi bande ko bazana ba hôpital bazana ba maladie to bosa na ba orphelin te ba veuve te na senga kibino ana Noël bo manifester mingi te na senga kibino bo pesa ta mo 10 €, 20 €, 1 € to sa nini to sunga ba ofele bo lingi te me ko lesa ka ba mibali ba uta kishasa ko lengela ka mibali na boy na ngate na ba to lengela me bo ka se ba orfele ça la pe ka bien fifika chunga kanisa ba orfele Carmel Nzuzo so pambola ma déjà mobile na ofule lukisu boss kanisa ba orfele na nga baza kuna bo bi bien na za partenaire na orphelina bo kanisa ba orfele bo kanisa ba orfele parce que moi na zangi ba boti aza mwana mo kana pasi mingi mwana zangi baboti aza mwana moko azaka toujours na loboko na litama soki na kina mama soki na kina papa mwana zaka ya mutu monso aza na libomo ba parents na ye tango babota makoma mwana bato nyonso bino ba batala ba jeune fille nga botala nga vous aimez l'émission bo kanisa ba orphelin bo kanisa ozana mwa elamba ba bilamba ne sape mo ba kilo pe ko mema ngo pesa ka mwa mbilinga mwa centime so bozana ngo bo kanisa li mama ili ani tu ba orphelin ba sanini ba kokozelo kwa kolia nzamba ni be chenel ba betu boss bye bye.